doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Clébois Original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Nazali Kaka na 2 sujets à Kolobela Bino. Bomonique Nazali na libanda na système à la musique parce que Nazali na makambo Koloba concernant photo oyo ezali ko circuler na ba réseaux sociaux parce que ndenge na ebisaki bino likamnyo surtout président de la République a comment osala et comment na polémique et comment neti discussion match à football et comment neti mutazo ko beta dame na lingi na expliquer bino nanu parce que na ebisi bino tozali na deux sujets ya photo à présent et puis to lobela bino makambo ya Tambwe Mwamba pour boyebi ke Tambwe Mwamba accueilli parce que naebisaki bino mutu a kitisa niveau ya Sénat neti Tambwe Mwamba zate bobi ke Tambwe Mwamba ndenge ba mankai na momi wana bobi ke penza donc momi a manqué tina niveau wana donc c'est que boyebi ba masolo donc Tambwe Mwamba ko saki dossier na momi wana pesa faux akangela momi wana ranking donc tant momi wana comme loba Tambwe Mwamba comme beta masolo balabala oh yaki kutina ndako nanga c'est la première fois oh mais la champagne tala masolo balabala na kati ya Sénat Tambwe Mwamba mona biso ba yumate est-ce que Tambwe Mwamba père wana ndenga za wana soki momi wana tikaki vidi Tambwe Mwamba ngo bukana donc azo ya donc masolo ya balabala masolo balabala to ko revenir na ngote poto sito lobaki mais boyebi ke Tambwe Mwamba na minute oyo donc to yebite en tout cas batu oyo bazali kondima fatite loba oza rwandais ubwe ba misusu bazali ko sala semblant bandima te mais bazali kondima parce que nani andima ki na 2 ans que président de la République Fachi Beton a souki sa système oyo ya Kanambe système à Kanambe tout na mai mabunda akweya gouvernement ekweya premier ministre wana akweyi danger souke tigalaki ezali Tambwe Mwamba po boyebi ke na constitution na bango basala constitution ngo na marque ke Kanambe kaka mutazo wa masolo siko Tambwe Mwamba akwei bomona ka Tambwe Mwamba azula olie azo en tout cas mboka wana na ebité mboka wana eza na mbongo ndenge président de la République alobaki bato ba yaki avant ye ba prédécesseur na ye balinga jamais mboka wana ebonga donc Tambwe Mwamba zozo ba millions ndenge wana olie abimi songo na banque en liquide olie kende na trésorerie ya Sénat amemi yango na palais na ye amemi yango na palais na ye après olobaki non azongisaki yango 2 années dike oliaki déjà biloko lobiki o naliaki biloko ngo mais biloko ngo epola donc Tambwe Mwamba basakani na mboka na biso wana na niveau moko po bomona kaka ke ndenge nini bato ndenge wana ba père ndenge wana bato ba mayele bakoma zoba likola Kanambe parce que Kanambe atikela bango espace à koyiba ya kofakola bambongo donc baza ba grand fako yango na balengaki jamais Kanambe kende mais lelo basuki makambo biso to bandoko lo bango bandakala tant tozo lo bango bazo juger biso ke oh bino bozana bino bato lelo bozana bino kaka bona bo lelo to suki wapi même massa na ngai Louis Blaise Londolé Lonkoy présent ya Fachi Conviction alobaki makambo oyo na discours na ye na tiela bino moko boyoka présent ya Fachi Conviction parce que yaza na kati ya Fachi na conviction na ye boyoka oyo alobaki na discours na ye. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes et très chers fachistes, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins de son histoire. Il est important que chacun sache que la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Nous, fachistes par conviction, pensons qu'aujourd'hui, nous avons le choix entre plonger dans l'abîme ou soit
avec courage et foi, sauter de l'autre côté. L'abîme, c'est le parti de l'intolérance, de la corruption, de la haine, de la déstabilisation, de faux semblants, de faux espoirs, de purs mensonges et de mines d'absurdité. Très chers compatriotes, honorables députés et sénateurs, la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'exprimant lors du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, disait, je cite, « Si l'on ne fait rien dès aujourd'hui, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer la souffrance des nôtres. » Donc, la pire des choses que nous pouvons faire, c'est de ne rien faire. Nous pensons qu'il est de notre devoir de porter un vrai sursaut démocratique en RDC pour anéantir le dessein de cyniques, pour réveiller les somnambules et pour barrer le passage aux diseurs de bonnes aventures. Étant fascistes par conviction, nous pensons aussi que les époques exceptionnelles demandent réellement des mesures exceptionnelles. L'heure n'est plus au silence, l'heure est à l'action. L'heure est à l'action. À l'ensemble des acteurs politiques et aux membres de la société civile congolaise, nous, fascistes par conviction, vous invitons à vous rallier à la véritable majorité. Le peuple congolais qui a placé sa confiance au leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux autres, nous disons, sachez avec certitude que le peuple n'est pas dupe. Rossi Mukendi, d'heureuse mémoire, disait « Le peuple gagne toujours ». Batata na bamama, qui Salume Banda, travaillons tous derrière les idées et sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre temps, autre mœurs. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes là branchés sur votre chaîne Clébois Original et dans votre émission Bino Bolobinini. Une émission qui va être toujours présentée par votre humble servante Pamela Chikola, double brassard. Et je veux recevoir pour vous des invités de marque à travers cette émission. N'est-ce pas pourquoi tout ce titre Bino Bolobinini? Parce que tout ça a besoin de vie, Bino. Et à travers cette émission, tout au long de cette émission, Torobana Rosana a deux sujets au Torobano traité. N'est-ce pas que vous allez vraiment une émission, il y a débat contradictoire. Bino Bolobinini, pourquoi tout ce titre il y a Bino Bolobinini? Parce que vous allez vraiment besoin, il y a Bavi, Bino à travers cette émission que je veux recevoir pour vous deux invités de marque, deux journalistes qui sont là, n'est-ce pas, sur ces beaux plateaux de Clébois Original. Alors, je reçois pour vous d'abord Adi Londolé. Ndeko Adi Londolé, hier aux Alana, on a repé sa vie naïe. Voilà, à Zawana que je dis bonsoir. Et à ma gauche, il y a Ndeko César Ngadi. Ils sont là en tout cas. C'est vraiment une émission, un débat contradictoire. Nous allons discuter ensemble avec vous et nous aurons des sujets, n'est-ce pas, à travers cette émission. Et on aura aussi besoin, n'est-ce pas, de vos avis à travers cette émission. Bobénga, l'émission passe en direct et je suis là, votre humble servante, n'est-ce pas, pour vous recevoir, n'est-ce pas, en direct de cette émission Bino Bolobino. Vous savez, très souvent, tous on a des termes trop techniques. Maman mapa na banango bazobunga. Deal, sur celle deal na mutu, aux a redevable naï. Ce qui présente Fatia, c'est la deal na Kabila, aza redevable na Kabila. Il y a un besoin de makambozo na wana, aux majorité, aux machin machin, parce qu'il y a celle qui deal na Kabila. Mais ce qui a celle qui deal na peuple, aux a redevable na peuple. Alors c'est si quand on a na kene musika, on a zolo bana si vous comprenez. Deal na celle qui on a na Kabila to na peuple. So c'est dit na peuple na yo, ou répond na peuple na yo. Yazo répond na nai, azo répond de Kabila, toi je répond de peuple. Au monitangu ba congolais balobaka en particulier à Dilondolé ba clamaka tout haut balobaka avec véhémence que deal
biso toyebi ke deal wana exista te. Mais de toute façon, ceux qui deal wana ezalaka, le président Félix Antoine Tshisekedi a sala deal wana pour sauver le Congo. A sala deal wana pour sauver le Congo. Je pèse mes mots. Je dis bien, je pèse mes mots. Adil Londolé qui est en face de moi n'aime pas les Balouba. De surcroît, n'aime pas le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Au moment où a dit n'aime pas les Balouba, merci César Robiguet. Nous allons se cailler les Amawa. Ça dit que Bino, vous comprendre, vous confondre critique. Kofinga, et c'est le mot, vous bien insulte. Critique, c'est ça, tous les monde. Ngai na bando kuma na ebena okuna ndengi nini. Bino nde boza bato jalelo. Boza. Voilà, tokoko ba toujours na émission na biso bino bolobini ni voilà. Ezana ndeko moko ko benga biso. Nous allons quand même le recevoir à travers cette émission. Tolobaki émission Oyo. Ezali en direct. Alors, bonsoir Ndeko. Oui, bonsoir maman. Ouais, obengi biso wapi komo nani papa? Ouais, je veux bengi bina poussé à France. OK. MB Production, malgré la production. OK, merci beaucoup. Toza en direct na Cléboa. Original, toza na émission na biso bino bolobini ni yo lobini ni par rapport ya débat na biso o toza na mosiko awa na kati ya plateau na biso oza pour Ndeko Adi ou oza pour Ndeko César Ngadi. Merci beaucoup maman, vraiment je suis dans la ma franc mon azali pour les terrains donc londonais l'argent pour la hier. Donc koloba vérité ezali ko critiquer président. Donc vérité ezali moko. Soki mutalobi vérité et ça qui a donné n'a pas mboka peta moi la vérité. Ça c'est que à critiquer président ou dans contre président. Voilà un peu ce que je peux dire voilà. OK. Merci beaucoup Ndeko. Obengi biso depuis France en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que l'émission passe en direct. Nous sommes en direct, n'est-ce pas, à travers cette émission. N'hésitez pas de nous appeler pour vos pesabiso bavi nabino. Donc Adi Londolé, au moni congolais ngana kanisa ki congolais ceux qui t'ont moi na mboka oya congolais mitema na biso eko changer. Mais na comprendre tant que vous êtes en opposition, vous avez Koloba. Vous êtes d'accord avec Kabila, vous êtes d'accord avec Bozaï Koloba. Mais si vous avez un pouvoir, s'il vous plaît, maintenant vous voulez parler, les gens parlent. S'il vous plaît, quand on a dit émission, ils allaient en direct, Bande Bazan Kota la Bisso. Bazan a besoin, Bande Bazan a besoin, il y a vie à Moko Aloba. Autant Koloba, Bazan Kabiso Te. Mais ça la Sonia dit. Voilà, en tout cas nous sommes en direct Bandeko Bako Benga à travers cette émission. On a Bino émission Ezali en direct. Bopé Sabavi Nabino Toko Yamba Bino. Alors, je veux recevoir une personne. Allô? Allô oui. Oui, Mbote papa, bonsoir. Obengi biso api comment nani s'il vous plaît. Comment ngai je commence à TV na dengi na France. OK. Papa tozana émission na biso bino bolobini na émission ezala ya bino. Alors avino ezali ni par rapport ya sujet na biso ya débat na biso ya poko lelo. Alors ngai nazali na côté ya papa na biso César Ngadi na mapoko na ya zo tenir en tout cas eza malamu mingi par rapport ya mokonzi mboka ndenge ba ko critiquer mokonzi mboka ke balobi ke azoko ko salelo ko moko te. Alors na ebité biso ba peuple congolais pourquoi Tony a 2 ans papa mokonzi sali ka bongisa mboka mbala moko yepa akokuta mboka na ndenge ya mobulu donc tout ce qui est dans le mois temps comme ça tout la mbulu etikale ya misa tout à ce qui akosala nini donc ngana pour nani papa na biso César Ngadi. OK et bani na faji mais Luba makambo oyo penza ya clair est-ce que bato ba fouti bango te et banda depuis kanambe mutatika mais justement bon c'est au même moment encore mieux c'est encore mieux celui kanamba fouta bango te pas ni kanamba longa
Parce que bon, qui bino so bozu pouvoir pour foot abatou. Ce qu'on bozu pouvoir, bon foot abatou. Mais Ok. Adi, tu Vous n'avez comprends. pas Adi, tu comprends rien. Oh, il y en a marre. Tu maîtrises rien. Toujours que tu Tu maîtrises rien. Azali, Parle des choses que tu s'il vous plaît. maîtrises. Osons maîtriser. S'il vous plaît, Aza Ndeko socialiste. César, Ndeko Adi Londolé, Ndeko Bazo, Mais ils ont posé des facilités. L'émission passe en direct. Émission Oyo, Tolobaki titre. S'il vous plaît, Ndeko César, naza ko rappeler Ndeko Bazo la nation que émission Zali Bolobi Nini. Alors, Ndeko Bazo, ça les appelle débat contradictoire. On va avoir une discussion sur la mingi débat plutôt sur la mingi na plateau na biso il y a club original. Alors tout ça ko senga bino pe bo réagir. Bo benga po bo katalika mo parce que na suka ya émission tout ça na score tout ça ko sala nani ya kolonga te. Alors omoni na CP na likambo yo ya nazuma mo César Lobi awa gigolo. Vous savez que dans notre communauté déjà le mot gigolo a été mal défini et il est toujours mal défini le mot gigolo. Batouana baza gigolo, qui est gigolo? Ceux qui ont dictionnaire au camp. Mais pour toi gigolo c'est quoi? Mais pour toi gigolo c'est quoi? Mais attention à défendre. Mais parce que yo za mobali ndoko teka mibali. Nazo kena yo. Oyo za mosi. Nazo kena gigolo za muto abimaka au dépend de la femme. Nazo biso. Gigolo za muto au dépend de la femme. À la base, après nous sommes à catégoria, on a beau talent bino moko. Yebisanga yo za na poto mobali tam sulu la sali l'autre salite. Yo tigi ce ko mobali na poto ke na kisasa. OK ko bala. Mobali wana donc azana logote yo ke ko bala. Et mobali wana yo ne ozaboe bamela ma voisine ko bala ngai. Yo le ki on a mbongo apparemment yo zela yo mosi olikela ngai na loba senga olikela mbala yo pe souffrir yo kaete na zoloba. Mais non yo kolonga double brassard. OK. Ce qui n'a landi a dit bien, donc pour naïe, azali ko finga ba mibali o bazali na kisasa pour naïe mibali ya bien bazaka na poto. C'est pas ça ba mibali muso bazali na kisasa ba l'équipe ba mibali ya poto. Non yo lo biso moi si akero bana donc a dit pour naïe ba mibali ka bazaka na poto. Donc pour naïe mais non mais yango donc pour naïe mais au moins o tiki mobali na poto. OK donc pour naïe yo basi ba mibali o bazana na kisasa donc yo pona yo libale ezaka na poto libale ezaka na poto ezaka ke bangone bakena ko bala yo ata yo mo yo poto mwasi okobala mobali ya kisasa mais apparemment voilà donc na kisasa mais donc kisasa bazaka gigolo c'est ma vie donc kisasa bata donc mibale bazana kisasa te donc pona yo mobali kaka na poto. OK, émission na biso ezali bolobi nini. L'émission est en direct, on pourra essayer de nous appeler à travers cette émission. Est en train de citer ba mibali ya kisasa ya Afrique pona ye mibali Afrique bazali mibali ya kinate. Soki bino esika lozali. C'est ça Pamela. Moi si alongo poto bala yo. Na famille na kolobani. C'est ça. Moi si ngam tapesi ngambongo. Parce que biso to bala basi na salise. Mais non mais Adi comprend rien. Donc pona ye moi si soko kena kisasa akero bala mobali. Ezali avina ye. S'il vous plaît. OK, s'il vous plaît, en tout cas cette émission c'est un débat. Voilà, c'est vraiment une émission de débat contradictoire donc voilà biso. Émission oyo eza pona bino yango. Voilà. Voilà, il y a un appel, nous allons recevoir quelqu'un. Donc, Binomo Boitolanda, donc Louis Blaise Londolé, LBL, président, il y a Fachi Conviction, parce que Fachi Conviction, donc il y a une conviction. Et ça, c'est que ça, on peut pas payer ça et poste, c'est une Fachi Conviction. Bon, yoki makambalo baki, yango otomoni et salami. Donc, parce que Congolais, to yeba, et lo konini tolingi. Wana na kotika ngote ezali club wana kanga batu donc to beta ba marche to sala nyoso tout mutu ayeko longolela biso kanambe ezali présent Fachi po ba misusu machine à voter na okente na suka ke ko voter mais présent Fachi alobaki machine ou sans machine à voter to okende élection
bomona ndenge makambo esuka ntango président zwa bino moko boyebi ye moko andima kutu na humiliation esalama mais un jour président yebisaki ngai donc César Ngadi baseka yo club oyo baseka yo mais na suka ganga film akufaka te yango bomonaki biso tozalaki na conviction tozali koloba ke makambo oyo ekosuka ndenge esuki lelo toloba ndenge nini lelo eske tozali lisusu na likambo ya koloba Mabunda batia ye na Kanambe akwei Tambwe Mwamba batia na Kanambe akwei Ilungu Kamba batia na Kambambe akwei parlement oyo ezalaki ya Kanambe ebaluki mais sikoyo bino bakongole bolingi lisusu nini donc Fachi Beton sikoyo kisalu mebanda kisalu vraiment mebanda donc avant tokota na sujet na biso mibale to marquer une courte pause publicitaire donc partenariat oblige donc tozali kolakisa bino restaurant Galaxy Mambo Sepela TV Flat Balise Santerre na fret maritime na biso ya Feli Mosengo. Donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bof. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, ce mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olumona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokelo partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Event. Rome Event, Rome Event. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome Event, le meilleur dans son domaine. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te livrer à domicile sans un bon oteki conteneur yango todo sala comme d'habitude. Ici 2020 comme en 2021, nous sommes dans la place. Nous avons la place au chargé conteneur, tout dans la place. Nous avons la vente locale. Oui, conteneur chargement 300 €. Tu peux sur local au chargé biloko na yo, biloko qui. Mais le système toi na moi ça la biso pas si. Tu recharger conteneur bien. Et comme il pomme noir 15 jours. La seule démarche nazur enseignement habité gouvernement entre Yangambu na Bisso. Bazaï na accord na bango ba conteneur no RDC fait ça la 15 jours na pont noir. Et tant que pont noir matadi eza une journée. Tu peux ça rapport na nani. Na bota papa za la robe moko. Mokonzi mboka luka solution. Masolo yango. Auto sala yango toujours tindika Feli Mosengo à suivre. Donc bino mo boto landa wana ba partenaire na biso au moni président de la République aza congolais aza na souci ya ba congolais ba comme ba millionnaire. Donc tous en esprit ba chinois ceux qui muninga na biso sale loko to sekakate to zilate ke ekufa po to sekaye il faut to chai maboko. Donc wana bazali ba partenaire na biso o tozali ko recommander bino bango parce que message ezali ko leka parce que bazali vraiment kozwa ba coup de fil ya malamu. Donc siko to koti na sujet oyo et pesingai na mawa na méchant yango na epsi bino lelo 5 minutes oyo efali na sala ngona libanda tomoni photo bozali komona photo oyo etamboli na ba réseaux sociaux tout ba mauvaise langue nenka balingaka bazwa ko critiquer président de la République mais bino boyebi te que président de la République akola bien est-ce que ba congolais mususu kutu bayebi musée bayebi cinéma que au batrele msou momé ozu mwasi moko asika boke cinéma bokoti boke ba musée boyebi yango te président de la République na Égypte nani yango akendaka na Égypte akendaka kotala ba pyramide te nazali kolakisa bino parce que ba misusu bazali koloba pamba nazali kolakisa bino botala déjà ba photo Mobutu sese ko kokongwendo azabanga yekutu amata na punda nazali kolakisa bino bomona ba photo mais botala ba image Mobutu tanga kendaki Égypte atali na ba pyramide yekutu amata punda yoka bilenga punda bino mo Hollande na ba image.
ici et là, il y a des pièces pour continuer. Nous sommes sur la chaussée entre les deux. Mais les pyramides. Des antiquités, quelque chose de faux monument. Ce sont de. Bino Mobutu Landa, Mobutu akenda Égypte, bomoni a visita ba pyramide a Matina Punda. Bon sigo Mobutu sigo yo azalaki nani. Mobutu sigo ayebe lo côté. Mais bino bozo comprendre tête mutu so en Égypte ezala nani il faut okende kotala ba pyramide des aneti a oye na Paris, il faut que na Tour Eiffel, président de la République et puis photo wana. Botala yango na publication, il y a directeur il y a presse présidentielle Loaka Bouanga Makamba Komaki. Donc, lobby président Moutalingaka Kangate sur demande na bango. Bango doit bondeli président talaka tellement besoin pyramide, to kanga photo souvenir et puis à part photo ana akangaki le sous photo na bango nyoso tunde bozomona na presse présidentielle. Donc président moko humble, président moko donc a changé tata comme président a changé te botala nazali ko laksa bino bomoni à part photo wana oyo batutu baponi kaka wana po batambola nango botala photo musu président de la République akangi na ba travailleur na ya président de la République oya presse botala bino et puis tango akangi photo wana basenga ki eko senga mais batu komi eloko mo neti ya moquerie soki nini est-ce que bino boyebi musée président de la République azamo na poto yebi musée de Louvre ezalaka wa ceux qui donc ba mikonzi baye ba kendaka kuna donc to tika makambo ya bilobe nazali ko laksa bino botala ba président mususu ya bamboka neti ya France Sarkozy bomoni ta kende kotala ba pyramide kuna en Égypte Sarkozy kutu akei na Euro Disneyland botala na momi na ya kangi mwasi na ye bazo filmer na Euro Disneyland botala kutu Sarkozy na photo mususu na momi ne kutu donc kalbar kutu libanda botala momi ya Sarkozy kalbar kutu libanda me bakangi ba photo siko bino bozali koloba likamne te boyebite président de la République azali mutu azana droit akanga photo devant pyramide et puis ezali ki sur demande ya presse présidentielle donc to tika kokota na distraction omoni batu misusu bazangi siko makamba koloba bobeteli su histoire oyo bobanda koloba ke président ticket président zana pouvoir te président arosala nini donc parlement a été Sénat a été bon moni que discours wana bozali ko kokate bokomi ko inventer ba makambo ko boye ezanga nango tina bobeta masolo wana bobeta lisu masolo wana que président ticket au moni que bozo kokate bokomi ko kota na ba biloko moko ba futilité ba baliverne moko boye mais biso tozana ta wana te ndenge président lobaki ki salume banda tozui parlement gouvernement ya biso premier ministre biso Sénat ya biso. Donc, air ya kokota na distraction zate ya wana na sengi batutu balanda 5 minutes peuple congolais o balingi mboka bokota na distraction wana te parce que bango bazali na likambo mususu ya koloba te. Donc, tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, observations, même critiques. Donc, n'hésitez pas à me les faire remonter sur notre compte YouTube ou sur notre site internet Kleboa Original. Bobika so na komi na suka na koiko bossa na jamais base yango mutu epesaka makambo yango mutu esalaka penza que 5 minutes ezala nako banda parce que santé eza primordial lelo soki santé eza bien te na ozala devant binote santé soki eza bien te soki atoza na mbongo ebele bato musumu bakolia mbongo na o donc yango na kobanda na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba o na sengi na binoke asalaka émission pour na santé bolandaka yango donc Jean-Paul Jamba, donc merci à trop Nagno surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Na keimba la na kati Espagne pour na repé sa vraie chérie na kati Espagne na kombo ya Beloti Mavunga donc yé soki kara na bandit direct à côté. Donc soki na bandit direct à côté soki na publié mission à côté parce que 5 minutes ezali aye donc Beloti Mavungu vraie chérie na kati Espagne. Merci Nagno surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati Canada pour na repé sa fina kuyowa na kati Montréal ba mbote belé donc merci Nagno surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi.
nakei sikoyo na kati ya États-Unis d'Amérique mpona kopesa mbote na Bonifaso ye eza le grand matadier mwana matadi donc azali na vraiment na souci ya mboka na ye Bonifaso donc merci à trop na nyonso tout osalaka po na 5 minutes avec César Ngadi donc nakei sikoyo na kati ya London City mpona kopesa mbote na honorable Jean Moutala donc vraiment je ne sais pas comment te remercier na nyonso tout osalaka po na 5 minutes na avec César Ngadi donc merci à trop l'honorable Jean Moutala donc nakei na kati ya Bruxelles mpona kopesa Maputo de Yalola vraiment bando kota na kati ya groupe donc vraiment o apporta ebele na kati ya groupe donc Maputo de Yalola merci à trop na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi natikali kaka na ba mama mpona kopesa mama na biso Esther Kongolo ba mbote ebele na mobali na ye Monsieur Kongolo, donc merci à toi, Maman Nabiso Esther, na surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, na zongi li sous la carte à Londres pour na repesa José Kano qui kakamene bambote, Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule, bambote bele nesika bozali. Donc, na kei awa siko na zongi na carte à Paris pour na repesa Belulu Vadio Akuna Matata. Belulu Vadio Akuna Matata, merci à trop, na surtout au Salaka pour na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, na kosuki sa nakati ya États-Unis d'Amérique pour na repesa Alain Yeye, petit frère propre Alain Yeye, ba mbote ebele. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Derrière la caméra et à la technique Willy Kunda. Donc, nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Kanambe, à sa commune à Soukame, Tokubi qui ça a été arrosé, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et ne créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, au salaire, au c'est vrai, tout en yo, du ventre.